Yoko. Ozo wanga na po. Oh yo wanga. Ozo wanga na papa mako. Oh yo wanga na. C'est que le gars na wanga. Non non c'est que yo wanga na trop. Ngai. Ki pululu. Na beti yango bato akamosko pululu azali mukesko pululu ya munene ya taille S le wanga. Bi ketchi nanga ko meka chrétien ngate yo. Et puis na bi ketchi na ngai. Komeka kosomela assurance te na ebisio. Mais prix yo pe komeka ochango filmer te. So matanga pululu ebimi. Babi nanga na lela pululu. Yo kasi ngana lela pululu nani? Non. Ça belle hier qui nous moi c'est belle. Non, c'est bon. Merci beaucoup Nabande Kono Sobolinganga Fashion Miguel, le vilain de la presse congolaise quoi. Des cas de l'Obara Fashion Miguel, en salara Msala, Balbi Msala, des papa Msala, Pega, des maman quoi. Ah, tu es vraiment la Katia Matete. Et c'est quand on dit artiste Nabino, ou c'est Pilsarabino, ou Msala Rosabino toujours va bien. Artiste Eyenga, Babi, Eyengande Makambo. Tombe Yenga, Tomeka Koeba, Moba Via Yenga, Toeba Koma, Yenga, à s'exprimer na micro na biso ya Allo Star. Bonjour artiste Yenga. Bonjour, merci. Yenga bonne santé. Nga som datali santé nanga oyebakana ministre en santé to raveni moko to kanga mapango. Est-ce que tu vends bien to mega monso? Pardon? Tu vends bien to sola moi bien. Bon on a pas un orgueil. Merci. Ouais. Tu habites to kuto na kata matete oza en plein tournage. Ouais. Et l'eau connaît les sika on gomme me sous ba fa no ba mesano c'est plus ça. Ouais, batu ba fa nanga ina pesi bino mbote nazaka na respect na bino. Pour bino batu bo komisinga de 0 à héros. Donc gelo e ngasa de 0 à héros lelo eza pona ba fanatique nanga bato balinga ngo batiaka j'aime na bisika nanga o basala ba commentaire na bisika nanga donc on a pesi ba mbote na linga bango mingi. Et le wa sika c'est kotaki déjà toi na 2020 2019 nzamba bateli biso voyage l'équipe bien mais mbalo yo eza penza sous-marin faut qu'on nage donc on nage wana et na mambebele qu'on nage za ko luka faut muto lukaka hein sous-marin za ngamoko qu'on nage za et c'est nga fona luka qu'on nage na on nage on habite toujours nager na mai to ndengeni nyonso na nage na nyonso na luka mbongo partout. Dans le bas, quand moi tu sois moni et un mot à présenter pour émission. Donc ça dit non Luca, non Nanger. Toi on appelle l'Obama qui ming na internet quoi inga. Tu es aux artistes comédien comment présenter sur émission. Non, en tout cas gelo et ngazala batala et belé dans zoto oyo. Moni Nzambe Kara a vrai artiste. Mukwana tota la TV na fils Monterio, tozala ki na Jires hein. JR, tout à la TV. So de moni armo ya mokili mobouye, un paysage mobouye. Et bien que JR ça dit que non, JR dit que non. Nzamba a vraiment un bon artiste. Taninga sale loko. Donc ça veut dire artiste à liboso et Nzambe. Mais il y a pesco abutama na art. Donc naza vraiment artiste complet. Mais na yo mo qui benjira mabe de to ba mona ndingo présenter mission. Ah, na bisio émission les plus beaux. Et bien moi petit dans la moi na vu de loin. Nongi. Comment on ndako monsieur anani? Hein? Aibsanga abi nanga abi v na telle émission wana. O l'équipe a tout. O ba journaliste. Donc émission là moko na sali mais ba on a besoin na sala ba émission mais ngala ko sa ba émission te pour mutuwa fils monter ko sala émission na chaîne wana ba français ba comment ça ba émission ngala ko sa émission mais mukolo wana ka resenga na sala émission na lité ya kanda le Benoît mo ndoza rankine na ba non et pourquoi mon bimisi de l'équipe journaliste et tout non mais ba tu ba lobby bo tso bota l'émission yo pour même moi non bota ba commentaire bo mona ki ba lobby boy ba bien gelo reyenga o l'équipe journaliste et belé gelo reyenga émission oyo et l'équipe émission c'est ça na 2019 wana na commentaire siko na yo moko tango yo na chaîne wana na rotanga comment ngwa chaîne ngwa yeso la TV boko ta kuna bo mona ke ba commentaire wana oloba oui. Parce qu'on a eu mon côté au Raki Batouba, le Babon, ou Matsaki, moi, ma pécaté.
te nga na match mapeka te po nga na beta tolo te na beta mukongo pona ke liboso donc na beta vraiment jamais tolo donc eza musala na ngate ngata na jouer na sekisi batu jamais mona ngana mono ndé na spécial non na spécialité tala eza na bato yo bayebi théâtre kolekanga base belé eza na bato bayebi bayebi musala oya ki journalisme basé belé ba papi mboma nga kota mwana na kotelema na bango te nga ko se comparer na Hélène Kalema na kokate nga ko se comparer na Joka na kokate ba journaliste basé belé o na kokate o basalita na bango balexi ba jeunesse na bango bata na bango na musala o kaka ba une expérience kolekanga. Artiste Yenga, ok, c'est ce bilan il y a 2019 et c'est passé comment? Positif ou négatif? Ouais, bilan en tout cas, il est vraiment positif. Na vanda mukwana na osa mo babilo mike le roi na petit moi za secrétaire conseiller particulier nanga Francis to mego ça na bilan ensemble et c'était bien passé et les gars bien. Na le petit fort na linganga te. Artiste Gelo Yenga. Lelo tozana sango matanga oyo moko ebi moko ba artiste comédien Chico Polulu otiko tika biso na yo moko artiste ezo jenote boza matanga ozosa oyo tourner non oyo kutanga na anniversaire te place bat bobina oyo kutanga na boîte de nuit te oyo kutanga na musala oyo Chico Polulu Tom Sou so na biso ke musala o lelo ezali déjà programmé après 3 semaines avant 3 semaines donc Polulu panga zala a comment ça aura raison na non tout ça ba raison on a té Polulu c'est un frère pour moi Polulu c'est un frère pour moi donc ngande na boye liwa Polulu ekoki ko voir misanga te liwa Polulu ekoki ko pesanga sincérité liwa ya Polulu pe ekoki tsanga te moni Polulu aza mutu za na ye paix à son âme les lois en akati ya malili na kati ya 50aire Polulu tango akufi message et magi 5h 6h so na biso doit parmi bato liboso biso to koma non pas bon na kitambo to yeba te azawate eza boye poto kilanda d'accord ti to mon na to na ba 50aire wana donc ezali pour aza frère Polulu nzambe amoni ke ta oyo sengela zwa Polulu azui Polulu mais Polulu kwa za na mort biso ba artiste oyo faut kunda Polulu te ce que to kunda Polulu ndenge ni so na travailler te yebisa ngai bato biso ba loba ebongo bombaka te oui na bombaka ba feti pe otoleka mwana na ngana ko expliquer te ke nana matanga Polulu akufi mola te zate mwana comprendre ngote ndaku famille o expliquer bango te ke ozana matanga Polulu akufi non. Donc ça veut dire quoi? Il faut éviter la place où il y a le yenge, il y a le bar, il y a le nini pour na passe. Vous êtes sûr que banda pour la coupe tu côté escale le yenge tu côté bar? Plus jamais. Plus jamais. Pour venir na kinga kati na zalate. Oui. Na zalate. Zalate pour comment on zalate? Au lobby? Zalaka te pour batia na liste te. Ah toi tu crois que bateau bazaki wana baleka pe gelo ring? Eza question mérite comme la bango zalana ke gelo. Eza question au lekate zande que comment on na liste te. Parce que comment on na liste tu nga tout monde pour nous la parmi bateau. Oui, so comment on na ngala kende? Oui. C'est que yebani penate. Problème ezate. Nga ba binga na 2 personnes. Moi si na mobile na respecter bango. Nga baby nga pe mokili mobimba te baby nga pe na bato ebelete baby nga na 2 personnes moi si na mobali c'est tout c'est que on a ndenge bato bakende ki atango zoka kino bandeko la matanga bino bokende pa mama livre bokeko bina en tant que pe moko ba artiste comédien conseil no que pesa na ba fanatique na bino ba fanatique to ba artiste ba fanatique na ba artiste ah conseil ezali Polulu akufaki Polulu paix à son âme azana kacha mort ton maman bengi bato kuna et puis parmi bato yo maman bengaka Polulu pas na kati
liwande et avança qui est histoire qui est donc bato bazali kuna bazalaki pe na attitude po evane mama avant makamunyo so baki to sambela to tika famille ya Pululu to tika Pululu na maboko ya Nzambe donc ça veut dire po ayebaki ki parmi ba artistes nde ba ye awa moko na bango azate azana kati ya mort basambelaki ensemble et alors bando bina bon na yebite ba partir bina na ngapa na tali yangote mais ozaki ba vandi bouye ba preko sambela mwanze momo ebimi wana maman Olive tout ça baba pe babinaki peut-être sentiment ka ya ndengwana mais na ndenge tolela ka jour Pululu akufaka na nzimite mutu moko place wana zaki na mawate tout le monde azaki wana azaki vraiment na mawa ya Pululu azana kacha mort kelo enga tokino koto obina wana est-ce que ceux qui posent qui na kingakati on est pour kota na mulonga ba neko ba bina kito on a ko bina to ngo garder ka attitude ya moto azana matanga bato ba bina ki wana bo pakula bango penza et tout moment to ndiye ba bina ki penza 3 heures du temps 4 heures du temps bazaki wana mama temi wana ba oningisa mwanzo to peut-être nzembo wana isengaki mbaninga na mwa muke à part wana ba parti musu ba bina ki wana bina yebite na ba mambo na yebite mabe eza et pas bandeko na so ba omona ke muninga na biso moko oto zalaka na ye aza na place ya malili bato baki kubina quelque part or ba ezaki teke bato bakenda pe babiki non lelo ezaka kobina na kobina bakendaki basola na mama pona mamba ba fête moi biloko ya donc ezaki pona wana donc kotoyo bana droit yo ça ya ko expliquer ba diaspora que non bolimbisa biso ezaki nango to bina kité mais ezaki juste mouvement moto sala ke senga place wana ba diaspora pe ba comprendre que non ba za ba artiste biso ba artiste net to aboy so matanga Pululu ebimi babina nga na lela Pululu yoka singa na lela Pululu nani ma miso ebima nga mais non jouer ton on jouer wana ba aspect on a pesa ba tout musu bozana matanga ba sani ba oseka ba osepela donc artiste alela artiste ndenge artiste azali donc on a go déformer pe na sende Pululu azala so Pululu d'ailleurs so achede ya biloko ne batu baseki ibosko na matanga na ya lali wana ba bibo e nga micro yango lela Pululu non ya wana te Pululu tikira non artiste elle est là bon côté non il y a penda bouye tom na zupe ki Pululu na beti yango bato akamosko Pululu azali mu kesko Pululu ya munene ya taille S le kwanga ba za taille S obi za taille S boye ba te ebite papa faut la taille ya mututi so za DXL etalio so poza 3XL etalio so poza M etalio so poza L etalio parce que obokila ne mutu na obokila mutu te ngana obi ngana zalaka taille S c'est tout taille na ngai yango wana o batailleur na ngai batu nyonso ba nani babiki o taille S. Merci beaucoup bambote langue belé pa ya Maman Sylvie Matabisi na kata Irlande. Maman Sylvie Matabisi. Sylvie Matabisi. Ah, comment on s'appelle ça? Maman Sylvie Matabisi na profiter na pesa ombote. Pire vient na ngamo boy, pire vient na ngapenda. Edo Kaungu. Arana poto. Aisanga abi mona vie so okosombe loko. Osenga Matabisi te. Siko na kamwe mutu mo aza Matabisi. Sylvie Matabisi motema Claude na kata Irlande. OK. Les lobes fort. Merci maman en tout cas. Zala bien, nyonso les capions dans ces pays là. OK, merci beaucoup na Jola la maman de King na 4 États-Unis, pourquoi pas aussi à Xil bébé d'or mineur à 4 donc babi Xil bébé d'or mineur à 4 makambo pour anité na Deborah Bombanga maman na Splendide la victorieuse bébé moro bien bébé mo solaka bien gelorenga ba bon souvenir ni notika nango pembeni ya Chico Pululu. Pululu azamutu tozane ensemble. Bah bon souvenir est belé, azaki gentil, toi nous soigner bien. Et puis Doudou Soupou on a bengi, bat ba monae. Ngai to ngato sale logo moko ngai Doudou Soupou na Pululu. Donc ezali lo mo boto to sa bazoba. Ye ayebi, ye aye. Le bazoba ne zaka ngai na ye. Mais mutu ali bozo so siblaki ezaki Pululu. Na pesa ki ide ngo Doudou Soupou. Ye. Nda pesa ye pena muta pesa pena vraie idée. Te ngate yo. Yo quoi? Yo. Ozo wanga na po. Oh yo wanga. Yo wanga na papa mbako. Oh yo wanga na. C'est que le gars na wanga. Non non c'est que yo wanga na trop. Nga iteye. OK. Bon ezaki nga mais maloba il pas na ye. Voilà. Juste mambo te na ba fanatique no ba Hollande. Eh! Ba fanatique ba liganga mingi. Papi
Moulumba aux États-Unis, l'homme qui a changé ma façon de vivre. Sans oublier mon vieux Freddy Mbouaki, Konda en France. Mon vieux Edo Diawakana, Yametempia. Elo di balwa laksawana. Abi bokoka na fort. Souka. Dio oyo bato balinga ngo mingi. Dio oyo ola chukume chukui na biso ya ngoyo awa. Même pis moteur. Mais eloko wana na silite to tika ba sala to biso to banda. Ngana to banda. Seconde Chico Pululu a final boko tsala kata dio na bino. Chico Pululu a kufi mais ba talentueux bazali. Voilà. Ndeti garçon mo za na tournage. Aya la tsebiso des expériences tanga meki yango et ça na bimisi kombote. Yo za Pululu te a lulupu. Merci beaucoup. Donc, c'est un frère. Moni qui ngana la bien dans théâtre, moni Doudou Soupou. Na mariage na eto soana après mariage. Fana le bango aza. Na mariage na bengi sanga na okota boy na yaka mo arrêta. Doudou Soupou siliki ben invité ba mon to sa théâtre. Donne to soana ya solo. Na ye. Pour mona fraternité wana. Oh lelo atana ONG oyo, ONG on comme na ni. Ah, ONG oyo, SMB so nini. Bato bazate, so basala. Banga même sanga. Fraternité wana ezate. Fraternité bazaka ya pale, to beta pale, mugo na beti na chebabi, ba sepeli nanga. Même mugo na beti na raté. Ah. Na mutu akumisa kingai. Nani Jires, comment on Nzambe na nga. Comment on bunga makashi boni. Na pesi gère bambote siko za maso. Donc là muto yo azui Pululu, oyo o limité Pululu yeyo. Ouais. Donc yé to bomba. Dele bo pese comme Pululu. Soto yo te mezala bébé. Ouais. Mais quand on moins le comment on est na batu ba Hollande. Comment on est ça y en a combien GL. GL. Wasi pena yo longa pe ba blo Pululu. Mais quand on ça belle hier qui nous moi c'est belle. C'est bon. Moni sikoyo. Ba talentueux ba ebelé. J'ai du meilleur. A pesi inspiration. Accueilli ma tikeli ba œuvre. Ba ya modé ba ça ba formateur ya. Nazo bisa yo te. Non, ya ou te pas ya modé. Te, to bita ou te pas ya modé. To loba. To ba descendant. Ouais. Ok lo kongo. Donc to bombi pena surprise. C'est vous Chico Pululu kufa po bimselo la bino. Non, ça peut pas. Bon on a teke temps Chico Pour préparer. Chico Pululu tanga zalaki ya zalaki te. Voilà. Tanga kei inspiration atiki oyebini atiki nzela. Chico Pululu aza ingrate. Si. Akei matiki nzela. Yoka na barcelo mo na vie ata na monde aro. Lelo so eyenga zate. Dudu azate. Tala sepela omona eyenga moko abimi. Sepela omona mayonnaise moko abimi. Et ça va bien. Mais so mayonnaise akei atiki traste. C'est que ça arrive Moussa Beto. Beaucoup ni non mutu te maman bimise de mutu moi te keza bete. Papa, tiga songi. Teza songi te to ba makambo na nzela quoi. On est bisonne toi boy. Hein? To la vérité. Chico Pululu, c'est un grand talent. C'est un monstre. Monstre de monstre tika a toujours Elembo. On se comprend. A tiké Elembo. Ils attaquent pas à Kounié de non. Asa déjà na bis elle aura ba joueur. Nous te mettons alors à biscotte mbala bazali. Pied de Jésus. On a pied de Jésus. Avant bon pied de Jésus dans zawana. Ba le silaté. Ba le silaté yemo ka sepela. Ba le pas Nathan. Nathan mwana na Nathan mbala. Azo beta na poto ko sana pas beta ba. On biscotte mbala. C'est bon gang lo c'est bon les toko. On biscotte mbala. Asula bien. Biscotte mbala le pied de Jésus. Biscotte mbala fashion Miguel Village de la presse. De l'Afrique du Sud. Kouya. Pied de Jésus. Plastique. Na biso vérité. Ça l'aura bien. Ta rasomba biso mbale ba ketch. Rasomba ba ketch. To lobi vérité. To abai bo bomba biso to bi vérité. Et puis ketch na ko chrétien ngate yo. Et puis na bi ketch na ngai. Comme meka kosomela assurance te na biso. Mais puis yo pe comme meka otchon filmé. Et puis na biso kosomela plaque te. Et puis yo na biso ko tchon malilité. Et puis na sina sombi déjà ville breaké. Merci, au revoir. OK, merci beaucoup. Donc bino moto mon ambiance nengo to les gars. Doudou Soupou featuring na et ngababi Kalaté. Bozo elora bien donc boko sepela vraiment. Merci beaucoup na bande konyo stu bolinganga Fashion Miguel, les vilains de la presse congolaise quoi donc
Tokoba toujours na s'abonner na Via TV Monde Wabi, Via TV Monde Makambo, Via TV Monde Makambo. Merci beaucoup à mon maman que j'aime beaucoup, maman Via Queen Mada Kilo Monde, maman ouais mais ça n'a vraiment qu'au façonner quoi. Donc c'est naza boza grâce à maman Via Queen Mada. Merci beaucoup pe na ba oyanga tout au bolinganga quoi. Jonathan na carte à France, pourquoi pas aussi à mon pote Stemai Boy na carte États-Unis. Donc tozara wana donc musala nde makambo. So c'est pe nanga ni mona nga téléphone ezana benga to sola babi ko sola et ça la vraiment bien. Ça ko sola mabulu na bossa ni pété ba mbote nga pebele Mav na kata Canada, moi c'est mon bien, moi c'est mon pembe à Solara vraiment bien. Pourquoi pas na label na kata Londres quoi, babi label pe à ça la grande vraiment Fashion Miguel le village de la presse congolaise pour Nazala. Bambote langa pe belé na Herman Pro Mukusa Talo Moulaya Talo nzoto Mike moro ya bien akola na kati. Na pesi bambote langa belé na Papa Ngonga babi Papa Ngonga nde azona ba vacuum donc to luka bilo Papa Ngonga boka Papa Ngonga comment à s'exprimer na micro na biso ya Allo Star to kutani mbala sima bye Allo Star